Lengo yote kubola Kamba lambo kanyaso Tele mape utuna Makuluba Tengi ya kombato Lengo yote kubola Kamba lambo kanyaso Tele mape utuna Makuluba Tengi ya kombato filmer to le minda manema oke biso ma sana oke biso ma ta boye vraiment nzambe na bomo yese oke biso ma nzamba lola nzambe manema oke biso ma papa oyo tokoki te nzambe manema oke biso ma nzambe manema oke biso ma Awa tozana makelele aveni milambo siko yebisanga biloko boye muya ya zala zala bana muya ya zwa ti lelo tala awa nyonso na se ya biso tozindi siko po makelele kuna ekabola kitambo na bandal deja ebukani siko biso siko tovotaka muyaya yango muyaya yango lona nini yango na bandal awa po biso tovotaka ye kaka ya zala zala azala zala kaka ndenge ka boye tozozindaka ye nyonso 0 metre na ye 0 metre ale biso wana bazoba babolole muya ya zala zala oya zala zala na bandela muya ya zala zala yangoyo tala zala zala tokei yangoyo azala zala yangoyo maye uti bada babonge ti azala zala bososola
Kilombe bana ya Congo, on dirait que l'Angleterre. Bana ya Kimbangu, balobi bakolonga. Ndengo yo tokobola, lambo lambo kanyoso. Lele na beotuna, bakoloba. Ndengo yo tokobola, lambo lambo kanyoso. Lele na beotuna, bakoloba. Ndenge ya komato. moto adindi na baclient ya na pont oyo ya bralima ya botala nzambe na bomoye biso mpe tozaka wana mpona kofilme ya botika place oyo boye pourkui yaya moto asili fraye wana tanda adindi na kati na baclient oyo yaya client ngo moko azalaki mwana moke azokende soki classe soki azonde kokende wapi vraiment omoni kote eloko ape ya rouge wana so mpe eza kioske kota nini ble place bato yango bateni bazolinga babimisa mutu oyo adindi ya place mai etondi ekebimati kote ya karo kongo kuna Filme tolemi nzamba nema okia biso maasana okia biso maata boye vraiment nzambe na bomoi yesu okia biso mawa nzamba lola nzamba nema okia biso mawa papa boye tokoki te nzamba nema okia biso mawa nzamba nema okia biso mawa filme tolemi nzamba nema okia biso maasana okia biso maata boye vraiment nzambe na bomoi yesu okia biso mawa nzamba lola nzamba nema okia biso mawa papa boye tokoki te nzamba nema okia biso mawa nzamba nema okia biso mawa. C'est un paysage sinistre. Cette situation sévit depuis plusieurs semaines déjà. La montée des eaux du fleuve Congo a englouti plusieurs maisons d'habitation riveraines dans ces nouveaux quartiers de peuplement Mboudi et Kintuka pêcheurs dans les communes de sud et d'ouest de la capitale Mongafula et Ngaliema, les deux épicentres de la tragédie. Les artères ont circulé paisiblement les résidents ont mino sa banki batonika siko wana ya akademi wana tuna mai ekoi ta ekoi ka siko donc awa siko na traverser na pirogue donc na kaza siko na ko siko ngomba dala mai dala mai na zubia donc mino c'est pas soli na wa mieza na ndako dala mi le parce que ya mi tu a clôturer bandako ke pasuki mi tuna do manzele za sute donc etikaka mwa coin awa ya kovire ya kobima boye donc mire tuna mai. Nous saluons notre héros national Armand Tungulu kuna eza kiriti na bango basalaki donc etikaka mwa parti mi etikaka parti oyo biso tokasa na mbangu awa bate etikaka yango oyo daya kuna suku te koyaki kala donc batika etikala mi tuna mai.
Une forte inondation s'observe à quelques enclavures de l'arrêt et pompage non loin du feu de Mouton. La population est obligée d'embarquer dans une pirogue en bois pour se déplacer. Plusieurs occupants de maisons ont abandonné leur maison pour se réfugier ailleurs car toutes les maisons ont été inondées. J'étais monté dans la pirogue pour traverser mais malheureusement nous sommes tombés. J'ai quand même payé de l'argent. La population souffre. En fait, le fleuve a refoulé de l'eau. C'est pour la toute première fois que ça atteigne cette envergure. C'est l'habitude de le faire, mais cette fois-ci, c'en était des trop. La régie de voies fluviales avait interpellé les habitants et l'État congolais sur les débordements. Et la question avait déjà été abordée au Conseil du ministre le vendredi passé. Il travaille dessus, mais la population attend des solutions idoines, car elle a presque tout perdu et tous les véhicules sont obligés de passer par le saut-mouton, ce qui occasionne des embouteillages monstrueux. On espère que cette situation se stabilise. Je tiens au courant de la suite. Avant de toi, c'était entendu dans l'informateur. En plein Kinshasa, Mboule Betite, mes fleuves débordés, Talabatu na kati. Ah, tout ça, commune à Barumbu, Itaga précisément. Au Talaba Vénine de Tondi Batuma, Obima, Demboule, c'est bêta, il y a 4 jours passés. Yes, on a bon, moi, je vais à la maison, ça. Comment t'es? On va terminer la carte. Pas tout que ça, Talabano, avant Okima. Yes, on a bon, moi, il faut la carte à Villa Kinshasa na Barumbu. Yes, on a bon, moi, je vais solo. Mukolo Mabele aye ko revendiquer Mabele na ebandeli mokili ezalaki vide nyonso ezalaki mai ata botongaka boyebaka bien ke mai nde kolo mokili ye wana azongi aye ko revendiquer bandako bino bozwaki pembeni na ye tala sikoyo bato bazesu na bapalete akimi bandako na bango ya kitoko na yebite soki basuki wapi kuna ozomona eza deja portail ya ndako ya mutu me deja mai esi ekoti yo mpo ozwi mbongo sikoyo yebaka mpe place ya kosomba o nazolinga kovanda na mai bavanda na mai te molimo ya nzambe nde bandovanda na mai eza conseil nazopesa o mais pour le moment bato ifo bavanda na mabele nzambe aseparaki mai na mabele bino bolandi mai ti na esika na ye oyo aye kozwa bandako na ye aye kozwa place na ye siko nani na kobenga na ye kaka ye moko nzambe tala malamu bandako yango wana na kati ya lupango yango wana ozomona mai bakimi na bango deja so tali yango lupango nyonso ekomi fleuve moto akodonda aza wapi omoni kuna kote bandosala mwa tembe yango wana etikali vide mai azwi place na ye yo mpe moto olinga bisombasomba ya kosomba esu na mai ya yo mpe okeni voilà Awa vraiment tozindi. Awa vraiment tozindi. Babona TikTok totala. Attends, on a Mboudi. Dans inondation à mai, donc salami donc il y a se quitter. Il y a Okima bakimi ya kotika la totikali. Botala kutu antenne kutu awa moyen était vraiment moyen était. Groupe mai. Botala bandako. Batu bakimi vraiment ya kokima. Etieliga biso mwa bata mwa likolo ba mir kuta kobuka na kuti pe bukani. Ama kama plage za lisusu te. Oh plage. Non. Tana biso ka awa. Suka
Ça pêcher un bisou. C'est pas possible. Wow. La niveau mai ekomi kobima déjà ozomona même fleuve espace eza lisusu te botala ndenge mai etondi vraiment chef de l'état oyo eza frontière oyo ezokotisa mbongo ebele na kati ya république démocratique du Congo. Il faut koluka baintervention moko plus vite possible de façon et permettre botala condition bato bazotekela toyebi ke Fachi Beton yo nde oye mpona okangola bakongolais nyonso tuna baproblème oyo baza nango tala banzela voye botala banzela eza vraiment convenable te botala dimension bato bazotravaille awa eza frontière niveau frontière ezala bien botala niveau bisika mai esekomi déjà mai ezobima bambule mama hôpital yavo nzambe nzambe ya ngai nazwai kita nde bamaladi baza nzambe ma ya boye nzambela ngai tokosuka wapi tokosuka wapi nzambe nana kredite mama nzambe tokufi nzambe mayoboye pokupemakangamila kati kuta maya boye nzambe etala zizi kuna mati likolo na likolo na plasi nzambe mwa mwasi batina maya patri oluka solution sala boketi na nganda wana maître yo penda danser yo penda nepalo a danser omemi mpe masana o ta bapeti wana bapeti équateur tala nde bapeti baoluka bake musika nde baza wana ta mosusu ye na bwatu na ye mwa bwatu na ya moke tala ye tala bapeti de fois te nde balie ta nde peti aoluka tala wana bakomi kuna baoke musika tala kuna baoke pena kuna omwe na nganda wana eza kuna baoke wana mabana wana baoke musika baoke kuna ata sutali matama na ye lokola moto aliaka buku na bwaseka buku na bwaseka ngo ekomiso matama lokola mboto kinshasa ngo yango yo te jisetumba fredi mokolo nayokaki na ntango kini etonga santima namona komi na kinyango ngai na miyo
Welcome to Kinshasa. Headshot. Sit down. Stand up. Pass out. Wake up. Atozu tali matama na yeye lokola moto aliaka buku la waseka. Buku la waseka ngo komisio matama lokola mboto. Kinshasa ngoya te. Jise Tumba Fredi Mokolo. Nana yoka kina tango kine tonga santima. Amona pomina kinyango ngai na miyoke limawa. Ngai na miyoke limawa. Papa Lofi Kinkol. Nana yoka kina tango kine foto moindo. Welcome to Kinshasa. Headshot. Sit down. Stand up. Pass out. Wake up. Avenue Kassavubu. Oui, apporta combo ya premier président à l'époque il y a Zaïre. Mais Bogota l'olenge zaleli. Mais ya kokamwa ezani bapandisango baza ebele na mboka oyo. Ba chaîne ya télévision eza ebele na mboka oyo. Mais soko otali na ngambo okomona lupango oyo babengi yango foyer social. Oyo ezalaki à l'époque bato bazoya kolia na kati. Mais okomona ministre des affaires sociales babuki bozomona na kati wana bâtiment eza ba magasin na ba dépôt. Mais soko oke na kati okomona bandeko na biso ba handicapé oyo bafandi na kati. Même toilette esengelaki mona mboka Eliezer nda kotongela bango toilette. Mais soko tuni mbongo oyo ekendaka na ministère ya affaires sociales oyo ya ba magasin oyo banani ba bénéficiaka nango. Mais lelo à travers appel ya population babengi mona musala na bango epenge Fofana webika touti na ba fête. Mais biso musala etalaka biso à tout moment. Botala d'ici là bako inaugurer Zando, c'est l'information na bango. Basenga ki ba voter bango po batongi Zando. Mais botala niveau nzela Kassavubu oyeza. Batongi nzelo na 100 jours. Yango na mituni soki lelo président poete seulement na 100 jours na ye akobanda suko tonga avenue Kassavubu. Soko komi na avenue Chwapa. Okomona ba check clôture batole ya pembe bozomona wana. Bakangi avenue Kassavubu. Mais bato bazo somba mituka bazo futa ba vinette, bato bazo kumba ba moto bazo futa ba 500 francs chaque jour. Mais loko la télévision eza radio te, bokomona avenue Kassavubu à partir du commerce. Okei awa ti oleki isoki nzele ezate. Bato bazo teka oyo bazo futa ba taxe chaque jour. Siko présentation ya assemblée provinciale. To ba député provinciaux o ba siéger pendant 5 ans. Basali musala nini na Kinshasa. Yango na tuni pe mutuna. Est-ce que président Félix a mérité qu'on retenir kaka bilongi oyo ya kala toujours simana ye.